Et Orange commence Tigo commence pour elle mais ça va voice Karine. Na comme il o te follow lelo na tu pour toute la journée. Là il va $50 l'autre que o ebimate parce que ozana otsaki système à record mais le col za ba preuve na ya ba appel. Quand on peut prendre photo, tu peux battre donc moi notamment la preuve na ya photo na. Alors et puis témoin na et là ken pia na siko na senga na bino. O moni ngande tirando na banga rando te na vie na nga. Na tikalo bonde la Karine te Dieu me voit pour enfant dans la quartier la te na kuta na ba danseuse ya danger ba tetu loka ba Valérie ba tetu loka ba Mami Tazoma mais na fandi na bango na za bien formé so na ina moko ta chroniqueuse na ina ki chronique numéro ya Karine ye moko o Karine o loba ke ngai inga na bonde lié numéro ya Karine o ba tala wana ya numéro ya Karine ba ye bien Karine ayo benga na numéro na 18h24 na yamba été intuition na ngesala ki rien ken a été mudute ya ke benga ye moko ko zape na bato na bwaki po tanga zana ken na confesse ken na bwaki ana bwaki na boya mama la bengi ken nzamba omona ngama mno sonalo bana inventer lote na biken na moni Karine na uto benga nga yaza muto ba enregistrer ba kola bato nga téléphone nga enregistrer te aya benga nga ba komo soza nga alo ya oya ye akoti te oya nga sanini akoti sina bona nga ken a répondre nga o bato ba ke ken na mabe na o mona passe mabe ken ezati ngi ka bato ba comprendre ken a répondre nga bi lokola obanga nanu ok ko yamba te kasi zela kasi ngana solo la bino mbale po température sanini ekita po bino mbale bozo bangana wana te otanga kombo te omoni nga siko ngai siko komanga na fonctionnaka omoni nga fonctionna boye te tango yene miso na nga papa za mutema ponele ba emission siko ke non eza boye oza siko continuité lisusu ya bemission bota mebele. Mon frère, l'émission, mon sous de Rosala, tu as la vérité. Moi, na minute, tu as na matanga. Moutou, akoya kozanga interview, na lobi bien. Ozala nani nzambe internet. Jour moutou tout nanga question. Et then makamla ngate gel. Karine za nzambe na bino. Gel. Glo langa sa fetoto. Oza boy. Je jure no gafé une émission et puis no lobake mbala suka ko yamba nga souté dans la émission lelo lobi no sa émission sur mutu te pona fula mutu te mutu pa fula ngate na ko banda Karine pardon te pour nzambe na ngate maman nangaye promotion bonne année égale 2017 ayuna la box Orao Télécom avec wifi pour recevoir plus de 200 chaînes dans la télévision à bino. Bobo Zerake, tous la chaîne, Lokola, Kimbangu TV, 1 et 2, tous la Siloé, il y a Pasteur, Moïse Mbié, tous la chaîne, Lokola, La Foi, TV de vie, Chemin de l'éternel, Espoir TV, ma série, Novelas, pour la maman, il est pas jeunesse, pour l'éducation Yabana. Biso bat tolela sport, ma chaîne est belé, il y a sport, et surtout, il y a Liga, pour la biso bat tolela ba match. Pour la biso ba Brazzaville, on est devant la Brazzaville, Télé Congo, ILTV, MC, il y a Pointe Noire, on a vu de la TV, il y a Pause, vu de la TV, il y a Faux, vu de la TV, il y a One, vu de la TV, il y a Wangela. Promotion, bonne année, égale 2017. Ayuna, Orao Télécom avec Wi-Fi, leader Yaba Box. Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, et Tracy Belenga Pro. Merci beaucoup, c'est Tonton de la presse congolaise Juvenal Kibala. Garçon bizarre aux événements brisques dont j'ai réessayé. Vous allez remarquer chez Tonton, donc na gauche nous plairons le Baoba, l'icône, donc l'opposant Papa Tshisekedi ou Amulumba. Donc on fait biso tout même à tabakar ba taxi na Kinshasa biso tout au miga boy vraiment na ndenge ma bête quoi. Donc c'est l'image où peut-être ils la peine inoubliable et pas na biso ba congolais, ba africains et puis à travers le monde entier toujours la papa. Juvenal est là, nous allons présenter cette émission messieurs madame.
Vous qui avez choisi Elenga Congo TV officiel, vous êtes à Kinshasa, à Paris, à Brazzaville, depuis quelque part aussi au Gabon, à Abidjan. À travers cette émission présentée par le maestro Tonton Juvenal Garçon Bizarre, nous allons continuer toujours par rapport il y a 3e épisode de Nabiso Oyo Bino Boyebi, s'il faut peut-être Yakolo Bayango. Ba conflit Oyo et Renyaka à travers nos concerts et nos confrères de la presse et Internet. Ba jour Oyo, Juvenal est là pour régler quelques conflits Oyo Bino Boyebi. Le 3e épisode, et Koki peut causer la suite et fin, Toyebi Namoute, tension ni Oyo Kopé ça. Émission tout ça qui n'a GL Show, la femme la plus velue de la presse congolaise. Bon, mon qui par rapport, il y a des dînes, il y a des réponses, il y a des arguments, Oyo et Sepelisaki et mettre tout le monde d'accord, bato balandarabiso. Oyo pe que à laisser batumisu sur quelque part, soit par rapport à propos à solliciter batumisu sur bien ti. Et toke pepa ya Karine Mokonzi, la baronne Moseka de la presse Star, selon hier, a pesipé ba argument na ba conversation mais chose étonnante, moi je ne savais pas que non Ken Piana qui est mon frère ami, a kokipé ko se retrouver na kati. Il y a ba conflit o Renyaka entre Bassi na Bassi. S'il faut Koloba yango, mais tellement tonton de la presse, c'est un mec trop bizarre. Na lobi que non. Il sera mon invité aujourd'hui, Ken Piana, mon cher ami, et la femme la plus velue de la presse congolaise, Jaël Show. À travers l'émission Oyo, pour répondre à la question, Pebino Boyeba, Mabe Outarawapi, et en plus, Baoué la Ranine. Nous avons invité un plateau avec Fox, Ken Piana, et Selfie. Moi, si à Pembe Sokouré, qui a comme Rabouji, Jaël Show, à vous. Ken Piana, nos condoléances. Merci Juvenal. Topesi ba condoléances na bandeko tu ya IDPS ba combattant tu ya IDPS o balitaka combat pona ekolo na biso toyebi ke grand baoba tiki biso Papa Etienne Tshisekedi biso tu mandala la kaka yo yebi palais tout na Kinshasa palais tout lindala les a donc bakar tout mandala la donc pour rendre toujours hommage na grand baoba na biso icône et opposition oya banda masolo opposition na ye depuis 1982 abotama opposant akufi opposant donc tozo lelae Congo mobimba et ça la biso passe à trop. Merci beaucoup. La femme la plus velue de la presse congolaise, moi si à Pembe Sokouré qui a comme Rabouchi, la femme la plus tatou de la presse aussi congolaise. Ça va? Oui, ça va, tranquille, très bien. Les Lara par rapport à douceur, ça me fait trop du bien. Tranquille, Juvenal, sauf qu'il est en matanga, yebi. Bobi Mikolo, tout tombe toujours na lindala là, donc taka tout coup fait la mutumunene dans le baoba. Bobi et Papa Tshisekedi taka biso to kutiye ba na biso su ba kutiye. Donc yali panangu ba tembu ta bongo baoba kendeka boyi na persi donc toi pena day national kandeza donc biso tout on a c'est même toi ça be mission Bobi Mikolo te bi que toi pena ça on a sous réserve. Toi pena on a c'est ça. Merci beaucoup ba invité nanga. Est-ce que pena vous permettre parce que le pena bagi to ke na ramba moga likolo ba permettre to ke gamba mo likolo. Ko ke likolo ndeni Juvenal. Yoza muta likolo te oyambi bato likolo. Donc oyambi bato bambanga bato bayebani makasi. Likolo eza ya biso. OK. Yo muta se biso to bato déjà likolo. Donc ya makam. Merci beaucoup. Bino boade ya likolo ngana na C. Donc non e barande na gérer bino. Alors, Jaël Show, l'actrice principale, il y a un conflit au Renyaka. Na musala o biso to salaka. Na bato ba Hollanda biso par rapport il y a émission, il y a dit il y a propos oyo lobaki la fois passée. Place nini oyo moko oza bato ba ko reprocher par rapport à émission na. Place o émission nanga. Place exacte au ba fan nanga ba reprocher nga place exacte
Parce qu'on a yo moko oza ko mi reprocher na nini. L'émission tina suka. Te na fa reprocher l'autre. Na oklande yo kanda. Oyo kelanga kanda. Na oklande yo kanda. C'est-à-dire bat bota biso, poto ke bena tout droit poto na minute belete. Bat bota biso. Yo Juvenal. Oyo zwanga interview na ndako. Bandela yo wana ikede bien te. Yo Juvenal. Juvenal. Mon tonton Landeni. Tu mets là nos places bon. Tout ça nos buzo bati désert. Na sala buzo bana. Tout ça ti butu. Donc comprendre bien ambiance quand des arts. Puis faire deux moi trop ambiance. Bagé bolo ba ke ba vena nga bo buma elote. Juvenal ayo zwanga interview na ndako. Interview avant to bande émission. Amuna betelo lisolo. Que Juve tala m'appelle tout ça boye Nathalie invité dimanche au Karina Beng Singana va invité na émission na RTG. Mais il y a d'autres gens au boya au YBP na l'action pe m'appelle mutu boalingite avi no etandeni parce que mutu ye moi mie bati na bi lisolo etandeni o bisinga betanga lisolo ezaki bana no ndenge ni po ko na niveau na si ba téléspectateur ba mona image wana on a kangi photo pour na bi ke AP vela nga Tracy Ochango image wana ya photo nga fana na ndako comprendre téléphone nanga est sonné 4 appels manqués na la en retard na la muki 13h so combien na muki 4 appels manqués ya numéro ya vient nanga Ken Piana na bi ke a Ken to beta direct mboka na rappeler Ken première fois ba to bando sur les 4 deuxième fois je ndeni bien na bengo trop téléphone les 4 na bien na la ki et ndeni na bi ka boy Ken au zap na bi toujours parler maman lo ba Ken Piana pembeni toujours parler ndeni ngakutu non c'est émission na quiz ngabisia OK ngapena nanga j'ai de parler ba crédit Sili Kati wana numéro na crédit Sili numéro nanga t'as rappelé Ken crédit Kati crédit Kati Ken pas dans crédit souté je crois Ken dans crédité Ken a rappelé un numéro mon boy na yo yebi ngope Ken abenga yo yebi pe numéro na yebi na yambi allô na ki trop sec allô Ken Piana j'ai le show et là Ken Piana na comprenais que avec Ken Piana parce que tu bête dans ma solomo avant j'ai le choix avec Ken Piana na bengi oku na numéro Karine pour crédit nanga et Sili na bisia Ken lobini Ken finga déjà boé to pas Karine non c'est émission quiz quand tu sors Karine a un problème là oté yo pour un problème Karine té Karine kutu abula ke yo yeso ka bimi bino boko bundisa eli bananga na bisa ke té wana za ngoka télé ndebo discuter mais de boé na vana na Jael bo bundate voilà Ken da sur la Karine abi Karine kutu yeyo zoye ngamo na yo ka bonbon makelele na ndako allo Karine mama yambi allo yaya mama na loba Ken na kosati nzambela nga likolo o comprendre na kosa ndaninga na mutu na va parfait et quoi arriver pa msuna kosi mais ko kosa pene boy le comme diso no beta ata Karine place za sambela ga mama na loba que c'est vrai Ken Karine yambi allo yaya na bise allo nga na yaki fête Freddy Kimbe parce que balobi nga yozo luka nga yona yaki poto bunda Karine bisinga ya nga bunda te est-ce que yo so kanga sina bunda nga bunda na nga te ya non ka na biso mais ko bunda pena nga bunda te yende ni nepse pe bien après bisinga ke to solo le na Ken ke il faut na yamba pour makamuno ya filmer to sango ndeni bon to luka jour to kuta to so to programme ngo ndeno yambela yo dimanche OK bye na kati téléphone kati Sili ba Ken ayo benga numéro na moko je crois qu'il y a crédit nga si na comme dégager na nga déjà na kiti na nga déjà parler tout ça na si OK Ken bisinga to sango ba 17h na bisi lelo na kokati ke to kuta ba 17h Ken OK to ko beton payer mercredi mais li solo to solo li ndebo sa réconciliation na bino na Karine muto yeba te ezalo quoi pas to mona ka surprise na télé Karine ayambio na fiche no ya filmer Ken bisinga na ngope mabete comprendre Ken finga na ngope mabete bona bino peka batu boko beba na tout comme pe boko lobana Ken ndo pesa nga conseil wana obomba te Ken bisinga papa chéri kutu na wera babeba tina suka basanini baboma moto bo abatu Karine na problème no te yo pas le problème Karine te bo sanini bo boma moto botika ba makele na Ken a le premier donc bani ba vient na biso tout muto yo aswana nga straight que j'ai le monde lo rosa et à mabe au cause en danger Karine pas danger mais y a un bateau ba ocha bino conflit ba sani pa sala ba buzz bobo ma moto bo solo la ave na ngatanga lobi to so 18 ans si OK donc ko ba peine équation ko to ba
Quand on a habité, quand on a battu, na comme une équation. Donc on a posé au cas. T'as la Karine Fayamba, yo pas venir ngati. T'as les abois. Kutu qui na kei numéro ya Karine Yemoko. O Karine oloba ki ngai inga na bondeli. Numéro ya Karine. O bat ba tala wana ya numéro Karine ba yebia. Karine ayo benga na numéro na 18h24 minutes. Na yamba été. Intuition na sala ki rien. Kena ate mudute ya ke benga Yemoko ko zapena batu. Na boaki. Po tanga zana kena na confiance ken. Na boaki ana boaki na boya mama la bengi ken. Nzamba omona ngama mna sonalo bana inventer lote na bi ken. Na moni Karine na uto benga nga. Yaza muto ba enregistrer ba kola ba nga téléphone nga enregistrer ate. Aya benga nga ba komo so nga alo ya oya ye akoti te oya nga sanini akoti sina bona nga. Ken a répondre nga. O ba to ba ke ken na mabe. Na o mona passe mabe ken ezati. Nga ba ba comprendre. Ken a répondre nga bi lokola obanga nanu. Ok, koyamba te kasi zela kasi ngana solo la bino mbale po température sanini et kita po bino mbale bozo bangana. Ok, c'est bon. Mais ken a rappelé nga moni makam na bino bozo sala muta sanini ayebate. Muta zene na réseau fait na boya na ngana ndenga kuzu nge slepe kana ndenga kuzu. Et sili na ye oye ozanga interview na expliquer avant tota émission. N'expliquer. To bande mission ta pa cameraman na yebi mamlo lo bakena ko cité juvénal. Tom na katikati ni ne kati pile. Couper tout ça to solo li to continuer li solo si qu'on a comprendre te place nini o ba kenga na bonde kan po ba preuve na nga ezali au cas contraire bino ba vient na bisonde place au moins na ki boneki na kana ndo bengo banda lobby to uti ti orange le bina ki na orange fa ki ba bimisela nga orange comment tigwe comment se pour ba bimisanga ba voice sa Karine na comme be o te follow lobby lelo na uti kuna toute la journée lobby ba $50 l'autre ke o e bimate parce que ozana otsaki système ko record mais le col oza ba preuve no ya ba appel ko quand on peut prendre photo tcheli pe batindo moi nota mona preuve na nga ya photo na nga alors et puis témoin na nga eva ken piana siko no senga na bino o moni nga ndeti rando na banga rando te na vie na nga na tikala bonde la Karine te Dieu me voit pour enfant dans le quartier la terre na kuta na ba danseuse il y a danger ba to ba teti loka ba Valérie ba to ba teti loka ba Mami Tazoma mais na fandi na bango na za bien formé so na ina mnoko taki chroniqueuse na yana ki chroniqueuse trop tendre so na bina zonga na système makana zonga système makala bilo musu na za ba réserve caméra pour nini na ko sangote parce que papa bisota na gafa déjà na koma danseuse comprendre abiso ta ba mobutu ozaki oye obanjo pusana ba sodati o profitati lela comme président o comprendre akanga na Lumumba akomi président awute wapi pas comme président ça dit étape pa vie nanga mais le kana na gafaka na kenda ki danseuse na comment ça tout na convaincre papa nanga que j'ai changé on dit net elinge zonga ça na buzo bonje ba zonga ça pena na système ya fimbo bakanja na zonga sur retour au berkay na sa vie nanga sima chez les parents non moi le bablo no sala o na caméra na za ba réserve mais ande a caméra ebi kana na ngo na ko kepe na bimisi bitumba place mo boye le bito comme na ba parquer pour na bima na kaka na bima ka merci beaucoup Joël Chaud vela na ngana katala nga pour na aussi sono noki boni bino bayana bisu please mukolo nota caméra mukolo mutu akoya kozanga interview na lobi bien ozala nani nzambe internet jour muto tu nanga ka question eza makamna ngate gel Karine za nzambe na bino gel gros langa za fetoto oza boy je jure no gafé une émission et puis no lobake mbala suka ko yambanga souté de la salle émission lelo lobi no sa sur émission sur mutu te pona fula mutu te mutu pa fula ngate na ko banda Karine pardon te po za nzambe na ngate o moni place na suki no beta sur mutu te ata mokili mobimbe fini nga ko reprocher OK ba émission na yo nyonso salaka toujours le nom de Karine les gens ba reprocher nga batangati na ebité baton misu baza poto na ebité so na kini batangate bokene poto nzela mai pour muto atanga pena ala poto et puis tant on voyage à adopter comportement mususu ya mindelo moi muta dene chege na kini makomi na poto pe comme na comportement quoi na poto et le beli tout ça tant on t'a émission faut journaliste tu ne kesha Karine Poani boya ka maman avant to bana no émission bana déjà kinganda finga kyo et pesa da kanda tela finga kyo o tele ke loko boete et moni muta kwa na moral mo beda o pesa kanda ke tela lobby et o pesa nga micro baninga maman tela lobby e pesa kana maman na déclencher na lobby buzoba na fâché donc botika nga na sa mamla nga na busy nazana nazongeli télé akine nazana na film no tourner mambo ya site nga naza trop busy dans na minito attends pese olingo attaquer nga na comprendre que na nga star na répondre sous mututi
La répondre était. Et le bas traité au peu 20 ans le lendo. Le lendo n'est tient. Maman film était pas contredit Maloris la congolaise né Willy Mouchen pour Maloris Mikolo full la ngamabe ah de la film. Merci to zongela yo. Alors ça va? Ouais, ça va. Bah tu vas bien ça va. OK, merci beaucoup. Té yo bisenga Mikolo zo bela té on a tout nioté. Juvenal moni malade nangeza obeta na ba TVT. Yo ya mbinga iti. Yo ya mbioza ba dossier na yo bandoko ta état de santé ya mutu. Oza massa na ngai iti. Kasi mabete. Et bon ki master ngoti mokil mombe baso na bel. Maintenant, merci beaucoup. Alors Ken Piana par rapport ya ba genre ya ba conflit o ya bana basi o erenyaka to yeba rapé makolo maboko na mutu na makolo te to yeba raté. Mais pourquoi kombo ya Ken Piana za na kati participation on a kati ya makambo nyonso parce que baza basi bako bana oganga. Si on peut avoir explication moro trop claire na makambo nyonso. Merci beaucoup. Moni batu bapotana na bango eza loi nature. Boko beba na lelo lobi po bongi city. Biso to fingana na ba Frank, lelo pe to boma na so la moto. Ngape na zalaki mutu moko numéro 1. O pe sosola pe Karine Mokonzi trop na sosola pe trop. Mais comment na moment mo boepe bo so la na bino à l'aise. Petite sœur na nga Jaël Show. Jaël Show to solo na Jaël Show. Tozui attente moko boye attente na tuni Jaël Show na bi Jaël Show. Ngana sola na Karine Mokonzi. Façon à comprendre Karine azala na ranki na mutu na mutema penate. Sko bino bozala na problème na enimi. Jaël Show répondre nga binati ngape. Neti ngape ranki nezala makambuka ya caméra. Mais na sa mutema pena boye ngazala na problème a Karine te. Ngalobi yonde ko pena ya Fimo bwa mibenga ampesa komba olangi bo. Yonde ko pena ya fimo mibenga olangi wana. Mibenga to gloria olangi papa. Moni Juvenal yoza master nanga. Jour e koma to bandoleka pena to laksa ba identité batu ba beta ka pena masolo ke na va jaka. To bi bon mutu na mutela biso passeport na ye o ava jaka nango. Ebele ba okima. Pourquoi? Soko linginga na yo ya ko zonga te interview lobby na yelo passeport nanga. Ezana komoni. Ezana kombo nanga Ken Piana makizembo o soki mutafingi nga na komemo na justice po tangi kombo nanga. Mezana batu mususu soki osengi identité e komona na ata mukete. Ozo comprendre sola kina ndeko nanga Jaël Show pasane cool. Moni Jaël Show ko landa pe kolobaloba nete yena Karine baza batu ya jar moko. Balaksa na ba agrimasi msu na TV mais na bo moto boye baza pe na bato ba yebi ko fana bango na bato. Ngana mona na bino. Boza na bino batu on se comportera très bien pour Karine Mokonzi mo boye pe ngaka kota bandal. Bulaka msu basela moi likopa ba ko menacer pe. Na bino il faut ko longola mutu na ba lision wana. Abulaka mabe peut-être un jour pe ko ki ko arriver. Karine Mokonzi pe ba beti na rankine mususu. Et quoi yakana mitu msu ya ba Jaël Show peut-être bango ba innocent yanga na lobaki boluka bobo mamoto ya lobi no problème ezate photo bo mamoto bo na bo na bo ye paza maka mususu oyo pe esengaki nango pe ya mususu pe basala pe ba lien msu na Karine parce que ye pe batu mususu pe o ya entourage na ye pe ça ba trahison oyo esenga peut-être msu ye moko aloba par rapport ya réconciliation oyo yo lingo o aider bandeko na yo ya basi que ba genre ya ba conflit wana par défaut aussi la nango tout consort mais pourquoi ekoki ko pesa ampleur moko bona moment oyo et pesa ampleur parce que yo muto genda sala na bango be mission ou employé qui va question no mabe yo nde muto intoxiqué dossier parce que so total bien attente na bango déjà ndenge makambo kendaki ezala déjà masolo kenda déjà vers basala ba rendez-vous na bango. La question posée oyo c'est pas qui na ngote za net ba genre ba question ni yo ndo yebi be mission de olanda be mission te nalanda kati alors tant on landi on ba question ni yo ndo intoxiqué pour soko yela ki kombo peut-être ya Karine na ndenge ya faute Karine Kutuboy peut-être ya nga répondre biloko répondre été peut-être ah bon voilà même émission bo sali na ye okepe pas Karine même yango ka même genre yango moni créé poto na ndenga mabete na ndenge pena ya lisolo ndenge lisolo kendaki bango mibale ba kokoza la sous na conflit na conflité lorsque Jaël Show la plus jolie femme par rapport bon disons s'il faut sinakumi ça on est trop hein.
Jaël Chaud, la femme la plus velue de la presse congolaise. Tant à l'objet que tonton, on a une photo. Quand on a la télévision, Karine Mokonzi a Jaël Chaud. Qui est Jaël Chaud? Tala. On m'appelle Yanani. Il y a Jaël Chaud. Et il y a Karine Mokonzi. Vanda. So, ok, pas Karine. Ah bien, t'inquiète, tonton. Mémo yango yoka mémo. Parce que place où ils condamné dans 4 années. Merci beaucoup. 4 wana mémo wana. Pourquoi mémo wana ezako kata? Papa, Herman Boepe, tokende pas et tozonge pas. Karine na Jaël Chaud herba so langa zala présent. Batika so la pele so la mabete. Ce qui est yo. Tant bozo solo là. Parce que Karine sorry. Parce que côté wana tant yo lo baké ba conflit na bino ba tubaye ba tout consort. Eza yo nem to solo. Mais Karine a okate la biso ngo. Parce que yo même biso ce qu'on a continuité nango. Si on a expliqué yo. Oyebite ngana Jaël Chaud va yo ça na bango be émission. Oyebite to sala ina émission le ka pe na Kinshasa eza pe na internet. Mokili mobimba pe landi. Jaël Chaud la kisaki pe ba preuve na ye. Ya mutu moko bo azwaka ba message atindela ya Willy Moucheni ba conversation ya ko boma Jaël Chaud nuit film Jaël Chaud zo sala. C'est qui? Wana te otanga kombote. Omoni nga siko ngai siko komanga na fonctionnaka. Omoni nga fonctionna boyete. Tango yene mission na nga papa, za mutema ponele. Ba émission siko ke non eza boye oza siko continuité lisusu ya be mission bota me belge. Mon frère, l'émission, Moussous Torosala, la vérité, moi, na minute, tu as na matanga, tu père de grand prêtre, papa n'a soutien qui se kedi. Ouazala, que non, soga lobby, non, na ego tira la non. Soga lobby, na vie, na mutubo, na kopesembo, tete, na kokufa. Bon, mon abi no mo ba preuve. Donc, toi, tu as distraire na biso batu, toi, tu as distraire batu, pour eux, ça, moment matanga. Tona moment matanga tozela bakunda père na biso. Bono nga yebite ya moment matanga. Kasi tozela bakunda père na biso avant de continuer ba débat mususu. Ken piana eloko ni nyango esala ba conflit o renyaka bo selon yo se dit à quoi? Kasi ba conflit renyaka par rapport ya songi ngana ko ya na ngaboe. Emsu yo ye welinga lisolo to choza na mutu tel atumbi yo kutu to sana Michel Lobby boy. Peut-être nga na preuve mais maloba na yo et convaincre nga déjà na tumba mutu wana. On vous reproche aussi que bolinganité bokomo boakela na baninga na bino ba maladie tout consort oyebi yango. Kasi bato ba mi boakela ba maladie wana eza bato bakota ndako ngangati. Nga siko na sengaka mutu amoni pena za na kisi aboakela ka bato maladie. Baboakela ngati. Baboakela nga maladie. Baboakela ngande baboakela romba so maladie en PC. Kasi baboakela ngati. Qui sont les vrais chroniqueurs pour toi? Vrai chroniqueur ezaka mutu azo sala musana et bien azo voyager voyage ezo faire partie na musala na amélioration musala mutu il faut voyager zala voyage fait zala on est ça vrai chronique grand disons mais peut ça mutu déjà grandeur et peut ça grandeur moko boy lelo juvenal to beta masolo tuni masolo voyage nga déjà nenge to revara yam sou poto aneza danger peut-être nga Afrique d'ici da pamba na kenda kende na tamboli et longoli nga peut-être ba image na zala mona poto so ndeni na kyo mona déjà mboko eza ndenge mona poto donc na longoli déjà complexe wana merci yo pas ça l'effort pour voyager te juvenal oko ça peut faire voyager mais na wuti chikapa ki kwiti awa na wuti ocholia kwanga problème ezate comme beza kasi ocholia na si te zela note na uti kikwiti na uti chikapa na uti bandunduville na uti matadi bongo na Équateur na Kasai wana te problème est pas pona ekoki na te na parcours pena ya je est-ce que yonde oza boye oza na ba photo poster am sur na Facebook ya ba place route mais biso to na fierté on vous acquise aussi quelque part bon en fait bato tout ba Hollande biso que ko voyager na bino comme en avion ba bref o bo postara ya on la sera grand alors bato basala makambo o basara ba héros dans l'ombre tant batala rabino au matin avion au posté aux oliers et leur mobo au posté c'est ça d'être au meilleur juvenal au top juvenal na minute tu peux faut respecter nga yona no mona TGVT au revara un jour mona TGVT au revara ngote on revara mona TGV maintenant sorry c'est là non s'il vous plaît obi plaisir émission nga chez Tracy Melenga pro ba 6 heures à la rater voilà on se comprend parle tout
o eza na kati na yo à travers nga. Voilà, problème donc ça la pena calme loba tout. Nga na loba par rapport ya ba question na yo ya rozol ko ignorer vage na bi TGV depuis botama. Ti lelo zana on a souci un jour na mona ta TGV. Voiture otambola na ngozo ba mikolo na tambola na car danger. Est-ce que yo so mona usine place ba ça la car. Place ba lamba siko car. Mais yo kano mo boba ke no Jimmy Bela wa pesa yo ke na kanzia Lubumbashi ti lelo to mona car ngo. Na car ezali. Car ezana ngoti. Car ezali. Car ezali et bongo mutunati Jimmy Bela wazana Jimmy Bela on a ba niveau Jimmy Bela. L'isolo car ezelo côté. Car ezelo côté je vais. Merci beaucoup Ken Piana, merci beaucoup. Alors to comment chiter. Le Koshitete. To chitete. Koshitende. Est-ce qu'on peut permettre à zone moi muke. Bon, merci beaucoup. Koshitende. Silisa maramuno lukaki. Silisa ngoti. Omoni ndezabo, omoni lelo ba artiste et musicien. Soko voyager na nute ba mono pena nyama zamba ko porter plainte. Atindi batu ba ko lokoto net nyama mais ba bi journaliste va voyager. Ba bi ke mutu comme na grandeur relation mususu. Donc ba comme personne moi valeur. Oyebi Alendele. Alendele na bien. Aza grand journaliste to aza grand journaliste te. Alendele a pilier. Omoni yo ya bandi musala juvenal bandi na misu na biso. Mais ba Alendele to bandi na bango à l'époque. Alendele voyageur wapi? Alendele akenda Angola. Akenda Angola. Akota Fred Sid. Akenda. Frank Stemai voyageur. Frank Stemai na voyageur te. A voyageur te mais to lobite ke Matika son voyageur. Yo ya Robert Alisola Ken Pianota ba Matika son ata yo moko papa. Mais quelque part aussi il y a on a fait bazomona que non seulement que ozali ko benga petite sœur na yo pour na ko arranger pour na ko boma ba conflit yo mo posa basé par rapport à Zelana expliquer yo. Siko yebi na peso siko secret moko. Balobaka les loups ne se mangent pas entre eux. Siko Karine Mokonzi va jaka mboka minene. Ken Piana va jaka mboka minene. Jaeli shopa kenda bamboka wana. Bamboka to mboka. Zelana expliquer yo te. Piana bamboka to mboka. Yo ya Afrique d'ici doye bamboka tango bi bamboka comme au pluriel. Merci beaucoup ndengo lobia. Eza faute na ote parce que ça na complexe. Babiloko zol comme na un jour na vinga si na monaki angobo. Na si na monaki. So bango na bango ba international. Bino bwana besoin conflit entre les deux international. Yaz international, Karine international. Et ça bien baza na dio na bango eza mabete. Basa la dio na bango eza la mabete vient na Jimmy Belau. Balobi Louison Mbata en second hand. Na Cape Town wana Eric Limbaya. Tala ce qu'on est na boire bato Afrique décide. Balobi village Molokai. Village Molokai yo yebi. Trezege Muzala. Demi-dieu na Cape Town. Tozi. Et l'on y a apporté la presse congolaise. Papa nga na apporté vérité. Nga na bandi pito nga bloka batuna na parler na kin. Nga na apporté pena vérité. Na pena nga sala émission ya ko flatter artiste te. Vérité nini oh s'il vous plaît émission Zayanga. OK? Ça va bien calme. Vérité nini oyo. Obimisa na miso bat bayeba. S'il faut ngana tangelo 4 artistes ou 3 artistes à mort na biso olo balanga ba vérité oyo bimisa ya bango na musala osala tangela nga siko ba artiste yo il faut zonga na valeur en tant que révolutionnaire parce que nga na côté li musala au prison musala o po comme danger faut ba kango na prison. OK. Vérité ni oyo bimisa ya faire egola faire na bimisa ba vérité ne belé ba série moko fali soka lati luki boya Zoland akata suki boya landi na bete ba main libre. Na bete ba main libre. OK. Vérité ni na Koffi Olomide. Koffi Olomide déjà moyen atang ezate po me manga déjà ti prison. Ti na ba tribunal. Mais to sambela ngo déjà muto esi to samba ti na vérité nini. Ba vérité ngo yeba neza na internet mobimbe yeba ni to samba kutu na kenda ti prison dossier si là. Tokende. Vérité ni ya héritier oyo bimisa. Héritier Watanabe. Héritier Watanabe vérité on a bimisa ki na ba héritier zo peser oza na poa ba leader na tia héritier de pression longa maison mère. Mais vérité na tia héritier pression aza na kati ya maison mère bato maison mère ba benga na ba biken yoza la base ya kopanza mouvement oyo
ngai natia héritier maman na pression na benga héritier nyama vérité nini ya Fabregas obimisa mais Fabregas otuna ngana bimisa vérité ezaka album ne ya tour ndenga pesi alaxi so disque d'or na ba disque d'or anezo convaincre ngate ezo convaincre nango ngate sko il fallait na bomba et convaincre ngate parce que abimisi album na moment bato asombaka CDT tokende kaka yo kende na ba artiste tokende 3 tiens ba wera na Gilbert ozobanga te ozobanga na banga quoi ozomona na banga nini merci JB yo kota JB na marambo keba yo alors fanatisme nini yo kana de défense na éviter quoi alors na lobi boy Jaël Show to qui ne peut pas itozonga maman et loko nini oyo lelo pena to qui ne pas ité tozonga kaka et lo nini obino bo wolelaka entre bino ba fi na ba fi o bien to yaka entre yo na Karine to qui na ba explication belete et loko nini oyo bino bo wolelaka eh bien oyebi Gloria line mwana ngande abenga soda do mwana Gloria mwana o na ndenge ya famille apena mwana siko Gloria adaki moi bitumbo nga bundonga moko il y a des gens qui m'appellent qui moni côté la bateau et bien qui na pression mo bena loba mais m'appelle na zula nzela et book na dans car on comprend nga tiki car na nga na otama na car pile off toute la journée on comprend je venais yokanga est-ce qu'il va tu notamment toute la journée na car ya pile off ya vient nga alendele to utine orange to l'équiboye tout ça mais na bundi bitumba o nga mona moni fi o te aleki na télé aloba ke oh ndenge boson si gel boye ngaki ngandi na lobi tout ça ndé boson si na tanga pena kombo banda bitumba bandi Gloire langa mwana nga na moni émission o Gloire langa salité contre makambo ezoleka na moni te pour ça benga ke mo se misanga ko chomba moko o comprendre mais la tali que te o moni Karine ana to beba na to swana te ngana ya na kuta Gloire langa na guerre na Karine atala makambo na bon libanda et puis on se kanda na ya Gloire mwana nga anjo betela nga biso muto apeso rapport elo mo peso kanda quand tu danser zoé te et notre fruit du sud ponga avant on m'a dit que mwana fruit du sud na ye thank you na no danser c'était na nga pas comprendre le na no danser c'était nga mo na belo ko va tsanga pa veram donc pas d'interrogation Gloire lenga na fruit du sud touro na comme chroniqueuse Gloire betela solo tout ça na yo qui est mwana nga na pandi di toy boye babokela ba PC wana yembe na RTVS eto bimie mission bazana ve na Freddy Akimbe pilove pembeni Gloire banjo betela nga ndenge babokela ke ba PC tout ça presse tout ça eswanga akoma bo attaquer ka mutu moko na sala émission liboso na taka Karine ke boke ba gel shomoko ye ndeko Gloire line na ndo bundele tina suka comprends ndena kenda nango tina suka po ela mala ti o mi selfie ngana mutu mona o représenter no ko felo mide kon pona ranking moi mutu vena ko yo comportement ko pona rando ko fin Nzambe arando na ba stratégie ne sona bina ke na rando tiliwa mais le na zonga toujours pas ba parole nga poso accélérer mo ba benga nga na tongo pourquoi tu as fait ça faut yeba ke toza ba témoin de Jéhovah o be ça le coup na biso mettons no mi maman nga leli bongo ai sala nga sko pasi na ko sa ranking tina liwate impossible pour toi ba tout ebité na ko kufa siko bowe la kanini nga ke no malembe ko tout blingate tes minutes par rapport à minutes o sona ken piana bo les minutes fana loba ona na ngona mutema yoko kanga te o comprendre na ko ke na rando tina lilita te pour ne to tama bona o sa accident pas na kufi sur place o comprendre na kufi so takutu Gloire langa mwana nga o comprendre akobunda bitumbo kutu ye mwazu caméra asali selfie a lobby atie achango te ta mutu mo benga lelo expliquer ngo banda tongo zena kanda mutu expliquer ngai ke moni obunda yo moko tout ça na swa na suli kama mutu te nga karito wele lote to wela mamba Gloire ndena mema batu tu na rando o moni Freddy Akimbe ba to be bana Gloire ngala kota makambo wana batu caméra ebite Freddy moni lo be Gloire tout ça bebe Freddy benga nga Jaël na fini Gloire te ezake na sala ke mission côté ya Karine Gloire siliki tout ça bebe nga na kota ngo so Gloire ebite
na kota ngo Fredi Kimba ko lobango na kota rando wana Ken Piana zawa aviena nga ba ucho beba na Gloire langi nga muta liboso na benga Ken Piana tout ça c'est toujours moi qui ndo banda mamutu on comprend dans la muka ton na cha crédit na nga Ken Piana ndendi no bebe na Gloire tout ça bo Ken na sa big la soirée na Gloire okosola bongo te bomela mutu wana leki na ka ngai no benga ba journaliste ke osali bo point nini to zaki no lobby tipa gogant to zaki no lobby avant Gloire ya place goga na vandaki na lobby ke to zana Gloire c'est moi to yena Gloire yo lo baso to kota pa goga Gloire bo kota abi kota te poza na rando suki banda mais nga to koti na bino Gloire kota temi na coin nga to yo fanda ngai ve na nga pilote fona se destiné Gloire ye vena biso goga na ye ayambi biso bien baba so meso ba secret o mela tona yo se ku goga ke na ka fièvre photo zonga goga na ebete ke na rando bunza Karine aibi ke na ye na nenga mo normalité mais te pe lo panga batu na yambeli goga na yambeli ngana ko be ko bizete mais lorsque bino oyebi ke Ken Piana bozana processus ya rocha calme sorry non sorry d'abord tant bozana processus ya rocha calme ya roboma barando tout consort mais pourquoi oya sous feti opelisa moto ke na luka Karine pona beta e yo ete ki fete mo na ba yambeli ngalibanda ozana fete tango yaki fête au mona bana to parquer voiture au mona bana ba ko yambanga libanda ngana ebite au mona ke leader aye basolo musuba ko betele peso su kanda makasi o jela e mutu tout fa betela rapport et les cas qui tout ça bobo on comprend na koza soute likamba x na kota te omina na bien na Cristal Kabe a master na kota bitumba nete akota bitumba la ngate meto yeba ke ngate na question na tu na chotu na yelo ni bowe la rate o meminga makamba to ela makamba Gloire sko moni a partir à lelo po ngai Gloire mta bisenga ke grâce temo a sengi pardon on comprend joute qui fête on a tomboka ki ezaki ke to kati sa prince to kota la fête Gloire langa bisenga ke grâce temo a sengi pardon et parce que mbamo kanda première fois obebana na Karine na makambu nini na makambuka oyo bobebana ki bozongani deuxième fois première fois Gloire bebana Karine bazongani deuxième fois ngo bapanzana libela siko obetenga lisolo ke yona grâce temo bengi yo et puis ngasko kanda yo mena kote mo la fête na yo katekene c'est soso na grâce temo azoba poza kizengi te siko na minute oyo omoni rando ya Karine yangana Karine eza yangana Karine direct straight si faut attaquer Karine ko attaquer na makamba gel show ko attaquer Karine ko attaquer ngamamlanga si faut ko attaquer grâce temo ko attaquer grâce temo makamu yangana e Gloire ya lobaki kingana ebisa kinga vena nga Fredi Kimba Juvenal na boy na respecter mo bali nanga na respecter ba parents nanga na respecter ba fanatique nanga TV oyo ekitisanga TV matabi sa film nanga na bomi moto na bonanga la nga sous solo na bana bino nyonso ba chroniqueur na boy mutela nga li solo ke gel ba lobby non c'est l'émission spéciale show bato ba Hollande biso oyebinga ke non mtema nangeza bankité ora bano garder makambu na zara poelele même Ken Piana yebi totonga mo mukia on a plaisir émission siko c'est la laisse Nayoka qui il paraît trop que producteur Nayoki Willy Moucheni que je salue de loin il aime toujours produire film nayo mais apeka na batu oyo lia kapeka na bango oyo ba intoxica qui le producteur Willy Moucheni que pourquoi osa ko produire GL show ba zupeka ba Willy Moucheni zupeka ba message wana que batu oyo zolia na bango tala makambo oyo basalaka bazu bazongiselio yango tellement je suis tonton de la presse n'a encore regardé makambo te tu peux nous expliquer ici na batoto ba na biso c'était qui je vais nga nga emete sona blandi pe na kota ba bitumba ma weza ngo pe na mutama ko te faut me respecter ta mobile nanga producteur nanga eza ya Willy Moucheni on comprend ya Willy aza producteur nanga tango yebise loko moboye kwambuye oyebisanga ya Willy aza na poto oyeba makambo eleka na kindenge nini po na magité nana makambo ya Willy so betinga sona solo na Ken na ba Ken mutalobi sona solo na X loba X mutalobi sona ngaloba comprendre na tanga komba mutu na télé te no fula mutu te mais approche na yo to aza de loin na yo na to sona na gote mascotte siko notre sona gote mascotte o ayebisinga ebika ngai mais pourquoi siko batongo ka olia na bango va na bango na lia na mutute
ke na lia na mutu tout ça na beba na mutu te to taki no lobi pa Christelle Kabia ndaka Christelle to bae to lié to bimi ensemble Christelle Kabia mutu nanga Gloire langi famille nanga oyo olinga apona denga la mukongo ça n'engage que yena nzambe na ngana za bien la mutu nyonso. Qu'est-ce qu'on peut retenir à travers cette interview? À travers cette interview rando ya mutu na kota soute parce que rando na nga muta quotité na comprendre que tu as ba guerre d'esprit et puis ba jalousie za na samitema rando ya mutu aussi sango yo moko et puis non kene be un yo kakanda na bo mamoto na bi sa filmer na bo mamoto parce que mon père m'appelait le matin na kokia ngote pour na be sa image ya famille na ngate bato tout na blessé mtema na bango ba limbisanga et puis muto na ata mobali na so mon émission côté monsieur saki bien te alimbisanga oh non so na randonné en 600 yemoko j'ai le choix na randonné ye en sango yemoko na comprendre na nga moko apa masanga fifi siwa to zakine na fruit d'ici to sola bien go langue de famille Christelle Kabia o ka souci solo mo besu o komamba moi j'ai le choix tout ça mais rando ya mutu bo 600 bino moko. Merci. Est-ce qu'on peut retrouver Jaël Show na plateau ya Karine Mokonzi? Comment je peux dire? A peut démoter. A démoter. Ce que ça minene na eloko tie ken piana. Yé na nzambene. Ayebi ndeto solo la. Akosa ignorance pour la télé. Ayebi. Pour la guerre, na sala guerre bandal lotimu ko Jésus ya. Na motema na bi stratégie verambo pour na créer guerre na BSP na kenoti na suka. On peut te retrouver. Mais te toko sango no sikote. Le quoi biso mbale to na succès to za na boy joupe ya ta musu bozo yango na plateau musu peza jou musu na nzela musu peza jou musu na fête moi na lamke n'espère bitumba banda lobi na zo luka Karine partout lamke n'espère bitumba mais on a yoki lelo epandinga litoi vena alende la yebi na voiture muta benga tie meli bono ki passe muta na pota ndo expliquer nga 1 2 3 4 likambu botika nga pardon donc on a pendant la sous émission na pesa mbota ba tout o balinganga donc Loris la congolaise na lelo grave ba conseil no et que la maïté et fanda mon papa chéri papa Derek Lukoki ma maman chérie maman Anne Lukoki ma sœur chérie Champagne Lukoki Francine Guy Lukoki le pasteur le commandant Joe Lukoki Fly Jay mon bébé Promedi famille Mobimba Aristote Teka Calvin Lukoki moi c'est kitoko Guilherme mais Bobby maman Mwindu papa Mondele Gerson Babi bato nyonso on a blessé mtema bango bolimbisanga muto pe na ça qui est bien o aza posa comme sanga so ndenge ni non ça mambo bela la fois naza posa babuzo baté donc to kene non normal nana prema mutute Daviston Bobby mon vieux Chichiro Chamala Zalia wa pambote belé ya Willy Michel le code mondial Junior Mundele Nzambe a formé Junior Mundele Nzambe formé et puis là la bossa Nzambe Kenny West nyonso ya yé donc ya changé na mutute na si c'est pas que faut réfléchir mutuna mo donc il faut taler na téléphone. Merci beaucoup, nous rappelons que Tokomi vraiment na souka. Un grand merci à celui qu'on appelle l'homme qui contrôle tous les dossiers de Juvenal Kibala, Adel Djoko Bagou Danze depuis Paris et à Solange Sompa depuis quelque part. Merci beaucoup Adel Djoko Bagou Danze Adel Djoko Bagou Danger yo yebi talara ozolanda biso Adel Djoko Bagou Danger na yebi ke bandeko bosepela ki émission oh merci Juvenal mais na osenga Juvenal na ka boka pe bato belé omoni ba niveau ba capacité ozana ngo Juvenal et ça la peut bien mwande ke wana nde pesa ka vertir ya je to mama na momi na ngai banini ba momi ngo bozo na éviter bazaka ne lokote wendeni va japota zo kokate nga soki na zwi mwasi apoto na sa 2 mois na kini te mwasi akotindo même Dubaï te après voir que mwasi na nga na je venais nga lo ba vérité mwasi na nga te ngai moko mwasi no azande na rien mwasi na yo azande na rien même tour ya Dubaï ozo kende te maintenant to lo ba vérité to lo ba ya mo vérité nga mobali ya mwasi na ngai comme nga na ba compte et ozo va jeter. Moi, sinon pas ça là quelque chose. Tout le monde appelle. Tout le monde appelle ma chérie me souper na poto tellement poto ba l'équipe son avantage là. Ça l'appelle mobile non air. Moi Dubaï, moi yo moi sinon muta solisa ko pour Afrique ici. Na tika lo lingana moi si alibanda mboka te. Na linga ape bango. Siko na lobi boya, o linga ape bango te. Siko est-ce que ngai pona kene na voyage faut que moi si muta faire déplacer. Jour non ndima moi si a poto pe na to lingani. Binomo bo mona ba scandale ba voyage.
Merci beaucoup. Basi bolingaka ya boye iloko moto mona te bolingo pena ya bayinane soki 2 ans ngo tokende ngana sio so ngana vivre na mwasi a poto eza makamba ba semaine déjà bomona ken pia na bandi ba mouvement. Merci vient na Gauthier mascotte vient na Gauthier mascotte yo yebi Angel Muswahili Makizembe vient na Papi Kelly Papi Kelly yo yebi na pesi ba Sicilien ba kolo forme na Kinshasa ba mbote talaka bato balata kitoko ba Sicilien ba mbote trop Zetikiri Vero Kiri Adel Joko Bagou danger yo yebi talaka Adel Joko Bagou danger ne mta contrôlera ba dossier nyoso ya ngai. Voilà problème ezate problème eza na ngote Adel Joko Bagou danger yo yebi na peso ba mbote yango na masana nga lendele en tout cas to lukande ndeko nanga Jael Shona Karine Mokonzi ngai moko na kolobisa bango par force ngai moko na boma sina biso nde yango ngai moko na koboma rankini wana na yabike Karine azala na kanda mutu na mutema te Jael Shona solaka bien totika nde kisongi kopanza panza bato eza na sens te. Merci beaucoup. Merci. Jael Show. Ken Piana. Merci Mago Tumbinga. Carlos Ikabasu pe na bosani na Richard Amelin l'international. Vient na Richard Amelin. Tozo zelakaka. Yo ne lati ba Ralph Lauren nga bina boy. Bon, mutu mususa ko lata original, moninga na somba biloko na magasin. Yo peut-être ko som ko lata pirate bon. Kasi nga voyage te, yo voyage na te comparer lamba na latina yo. Ate kokani mais o eza ya magasin. Et vous avez qualité la quantité aussi koyo moni oyo. Oh pena donc oyo wuti pena obi boulevard Saint-Martin. Obi boulevard Saint-Martin. Non, c'est juste pour rigoler hein, c'est mon frère donanenga ma bête quoi. Votre traité biso ba. Ba za na rigoler te ngana souci na ngezande. Ba pepo wana nde to mona. Eza ateke mwasi na ngai boy mwasi. Te bote ko boka basi na ba potoko. Merci. OK, Bobby Daviston Carlos 3 fois carré, Daviston Carlos, d'autres fois carré, Bobby, il y a eu un mois de cours à jamais donc Anisette Mano comme ma sœur chérie, il y a eu Yves Coco, donc il y a le robot, ça n'a jamais Indaba Central, ma fan tout, il y a Jael Show, Bobby, les milléniaux. Yo baka c'est millénium te long les millénium Bobby agence à solo ya yemo le boss Roger Ngando donc so on a pas sa visa ya mboka nyonso lingi ozwa visa on a pas sa voyage et style au voyager qui toko Bobby kuna mbongo se koti e bimarate kuna so mbongo koti maté donc voyage Bobby voyage à gogo ba kende na film donc agence ezara moko bana monde na tiona pas sa ndeko na voyager ezara moko Bobby les millionnaires. Merci beaucoup Jael Show Sorolingo qui quitté. Il y a qu'une agence le Millionhomme. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter Jael Show. Glody Diasuka site Tokos donc Glody Diasuka Bobby la mignonne yé salon ba lunette donc Michel Ali akala polémique na mutu te fimo boy ayana emba moko babalié et pas vient na biso Tracy donc ça les Tokos lelo Bobby photo banana zéro tomate donc lelo aza posé na palais donc Tokos Bobby yanga wana bonga mo pesa mbote. Merci beaucoup. Donc on a battu tout balandi ngai au modi na bagitenga mona banara li solo pe na sukisa on a kota pe na actualité mutute na kota pe na beza mutute. Je crée mes propres actualités pe nga mona silisa ngo. Donc histoire ya Karine na Jael et Sili Abou Pia. Biso moto ebindeni to solisa bango et puis voilà. Rendez-vous dans quelques jours bon mon niveau épisode mususu ya sika dans naninga jeté. Merci beaucoup à toi et Poucha et Mangenge la mère is back baby confort du famille d'Achati en Koro de bord pené à Pembe Waso Kureka ko Marabuji. Un grand merci à celui qu'on appelle Adel Joko Bagou Danze, hein, la femme qui contrôle tous les dossiers de tonton de la presse congolaise. Merci beaucoup à toi et pourquoi pas celui qu'on appelle depuis quelque part Ange Sompa yaba Sange yaba Sompa yaba Ange hein, donc merci beaucoup à toi à Solange Sompa. Nous disons merci infiniment aussi à celui qu'on appelle Préfi Maté 001 code mondial mon cher ami. Un grand merci à Inick Josué Kakuju, un frère de tous les Katangais depuis Canada. Merci énormément aussi à celui qu'on appelle Fifi Love depuis Philadelphie. Un grand merci à Yves Malou Kinshasa Makambo Juvenal Kibala, un mec trop gentil à ceux qui sont gentils, un mec bizarre, très bizarre aux événements, brisque dangereux et suspect. Bah tekindo ki baso minganga basale loroté la bouche autorisée. Zoro Mabiala les news des stars. Avec na baba ba na butu kureke Nicolas Osombia.
nana oyebisa moniange kureke devoir à domicile koboya satana ya kalate pona angelo ya sika oyo suye no yebizali na été parce que a promettre yo palais ya boye Juvenal boucle Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro.